Moussala, il y a CCM, les alliés Moussala Moko, Sengeli, Kobongola, Makanisi. Makanisi, ce qui est Tengamaki, il faut redresser. Mais Moutoa ya Sengeli ko redresser. Azape na Maya Sengeli, Kosala, na Lolenge, ya Kokesene, Nebaye, Bazalina, Bizali Moussouswa. Le retrait de fonds entre le trésor public et l'entrée au trésor de la CCM a laissé un espace, disons, d'une dépense injustifiée de l'ordre de $14 000 américains. Le suivi qu'on a fait là-dessus a révélé que la responsabilité incombait à celui qui occupait les fonctions de chargé des ressources humaines. Pourquoi cette personne chargée des ressources humaines s'est retrouvée encore en train de manipuler les fonds? Ça, c'est la question qu'il faut poser à M. Kangoudia Mutambai, qui est le coordonnateur principal. Na Kulutu ya Musala, coordonnateur principal. Jacques Kangoudia Mutambai, le coordonnateur principal. Les Kambo Cyril Kozala Nambano Nango. Ils allaient, oh, ya Salaki Malam, bako féliciter. Oh, ya Salim Beba, bako pesaye punition. La coordination pour le changement des mentalités. Cette structure se trouve au centre de grands espoirs de non seulement le président de la République, son initiateur, mais de tous les compatriotes de bon sens qui appellent à ce que le pays puisse cesser d'être à la risée des autres nations. Depuis le temps du régime de Mobutu et le temps du président Kabila, jusqu'à aujourd'hui, nous savons que lorsque nous sortons des frontières, un peu partout, il y a des gens qui ont beaucoup de choses négatives à reprocher aux Congolais. Si nous prenons soin de vouloir arrêter une telle opération, il faut que nous soyons sérieux dans ce que nous faisons. La coordination pour le changement de mentalité a pour rôle donc de dresser des stratégies de sensibilisation, de vulgarisation, mais surtout de concrétiser un modèle de vie différent de ce que était autrefois ce qui est reproché aux Congolais en général. C'est ainsi que le président a confié, en nommant 3 personnes à la charge de cette coordination, notamment un coordonnateur principal, M. Jacques Kangoudia Mutambai, et 2 coordonnateurs adjoints, que sont respectivement M. Jacques Kambala Chilombo et M. Justin Bendasana, qui sont des experts et qui doivent s'entourer aussi des ressources. Dans un premier temps, nous avons vu un déploiement et nous avons été parmi les personnes qui étaient sollicitées après un recrutement assez sévère. Et l'équipe s'est constituée. Il y avait des experts, des professeurs qui ont été approchés, des administrateurs pour la comptabilité et les finances et des communicateurs. Un bon nombre qui se charge maintenant de réfléchir. Et nous avons élaboré un plan d'action qui s'étale sur 5 ans. Parce que les stratégies à faire sont
de nature à être implanté sur toute l'étendue de la République et de manière durable. Ce plan existe. Et pour nous, les financiers, il nous avait été demandé de traduire les pensées de ceux qui avaient réfléchi sur ce qu'ils devaient faire comme sensibilisation. Tous ces actes, nous les avons chiffrés et nous avons traduits en budget. Un budget quinquennal a été produit et transmis en bonne et due forme à la hiérarchie. Mais l'exécution, la mise en exécution de ce plan requiert des bonnes pratiques de gestion. C'est sur ce point-là que l'élan de ces 2 premières années ne nous donne pas espoir que les choses marchent convenablement. Les 2 premières années de la CCM, l'organisation bat de l'aile, il faut l'avouer. Le vœu d'un grand nombre d'experts se trouve buté quelque part par le manque de structure organique. L'organisation se fait généralement par écrit plutôt que verbalement. Jusqu'aujourd'hui, moi qui vous parle, je n'ai pas eu de notification. Donc tantôt je fais l'audit, tantôt je fais la comptabilité. Et ça ne doit pas marcher comme ça. Il faut des structures stables. C'est dans ce contexte-là que va se trouver une porte ouverte à la fraude, à des pratiques que nous condamnons, des pratiques des antivaleurs. Par manque de stabilité dans l'organisation, par manque de sérieux, de fermeté dans les nominations, la structure se retrouve avec des personnes appelées assistants techniques, mais qui n'ont pas la capacité même de faire un travail convenable. Tandis que les experts, professeurs, les administrateurs, les communicateurs, que nous constituons un grand groupe, se trouvent à l'attente d'une prochaine prime. Les autres qui sont payés régulièrement sont des hôtesses de protocole, mais qui sont appelés assistants techniques, ou des secrétaires, ou des personnes de saisie normalement, mais qui se voient attribuer le rôle d'assistant technique. C'est ça, ce dysfonctionnement qui est déplorable. Je disais que dans un tel dysfonctionnement, il ne manque pas de se dresser la porte ouverte à la fraude. C'est ainsi que, tout à fait au début de l'année 2020, le retrait de fonds entre le trésor public et l'entrée au trésor de la CCM a laissé un espace, disons, d'une dépense injustifiée de l'ordre de 14 000 $ américains. Le suivi qu'on a fait là-dessus a révélé que la responsabilité incombait à celui qui occupait les fonctions de chargé des ressources humaines. Pourquoi cette personne chargée des ressources humaines se retrouvait encore en train de manipuler les fonds? Ça, c'est la question qu'il faut poser à M. Kangoudia Mutambai, qui est le coordonnateur principal. Si le respect des descriptions des tâches était instauré, si l'on avait impliqué aux gens le fonctionnement de la coordination comme il était conçu au départ, des choses comme ça pouvaient être évitées. Et nous voyons actuellement se reconstituer encore des actes de même sorte, parce que
Après son forfait, monsieur qui était aux ressources humaines, du nom de Olivier Luando, a préféré la porte de sortie plutôt que de restituer le fonds dont il avait la responsabilité. Les 14 000 n'ont jamais été retrouvés jusqu'à ce jour. Si nous revenons à cet aspect aujourd'hui, c'est pour dénoncer des faits analogues qui se font avec la personne qui a remplacé au poste de ressources humaines, M. Olivier Luando. Cette personne, c'est Mme Alpha Bouloukou Zazi, qui, elle aussi, se trouve en train d'organiser à sa manière les achats. Les achats que l'on effectue pour les activités de civisme fiscal, les activités de civisme routier, étaient initialement faites au niveau de la logistique. Il y a un logisticien, mais il s'est fait que Madame est habile assez pour faire dépendre la fonction de logistique à ses attributions. C'est connu et entériné au niveau de la coordination, et c'est elle qui fait faire des achats. Il s'est avéré que, malencontreusement, dans ces achats, on constate une série de surfacturations. C'est-à-dire, les cache-nez qu'on achète habituellement au prix que tout le monde connaît, un lot de cache-nez de 5 000 francs, dans leur facture, vous les trouvez à 15 000 à 20 000 francs. Les factures connues sur le marché, les prix connus sur le marché sont toujours en deçà de ce que les factures qu'on apporte à la comptabilité sont. Le comptable qui se donne la peine de le faire remarquer à la coordination n'obtient comme réponse que le silence. Et par contre, l'on veut continuer dans ce sens-là. C'est pourquoi nous disons qu'il est temps que ces manières puissent être dénoncées dans l'espoir qu'elles soient arrêtées, que les sanctions qui doivent être accordées à ceux qui ont mal travaillé soient accordées et que les abus soient stoppés, de manière à puisse éclore le travail de la CTM. À défaut, il n'y a pas lieu d'espérer grande lueur pour l'avenir. Soyez sûrs que la comptabilité de la CCM saura produire les preuves tangibles, sinon on n'en parlerait pas. Moi-même, personnellement, avant d'évoquer ce que je parle, j'ai eu à voir personnellement les factures en question. Vous savez que dans toute structure, les actes comme ceux de porter plainte ne s'élaborent pas par tout le monde. C'est le numéro 1 de la structure. La chose doit se décider à son niveau. La proposition a été formulée, mais jusqu'à ce jour, on attend. Bon, nous disons simplement en structure, dans le contexte de gouvernance, nous disons que c'est une attitude passive. Quant à établir la relation là, il faudra qu'un OPJ se soit intéressé à verbaliser les uns et les autres pour obtenir le degré de complicité. À ce niveau, si nous disons que le coordonnateur n'a pas été actif, il a été passif. Toloba ke musala
oyo ya CCM ezali musala moko oyo esengeli kobongola makanisi soki etengamaki il faut bayeba koredresse mais moto oyo asengeli koredresse aza mpe na mai asengeli kosala na lolenge ya kokeseni ne bazali na bizaleli mosusu wana oyo tozali koregrete mingi po te ntango eza mokuse tomoni bizaleli ya oyo mokonzi batieli motema totieli motema biso nyonso ti lelo ezokende na mwa ba hésitation yango tolobi malamu ayeba peke musala mona aza kosala ezali mpo na ye na sentiment na ye te ezali musala oyo etali mboka mobimba mpe mokonzi ya mboka aza kotia elikya monene boye tosala na lolenge ya maseki te maseki tomoni ndenge nini mise en place ya bato na ebandeli bokomona moto tokoyeba esaleli ne ya mosala te tokanisi akosala mosala mais okomona mwasi aza jeune fille mosala baza kopesa ye ya protocole mais na makomi boye akomi assistant technique eloko assistant technique biso baye tosala mosala kala toyebi ke eza mosala mwa likolo aza moto oyo asengeli kopesa ba avis technique oyo ekopesa mokonzi nzela nini alanda nzela nini atika totali wana nsima nango toza komona misala mwa moke oyo tosala na bambola eleka toyebi ke moto songolo azali na comptable ye mosala na ye comptabilité akokende kosombaka biloko te mosala ya ressources humaines azali moto azali kotala makambo ya bapersonnel mais ye akokendeke kosombaka biloko te ye aza moto ya komemisaka misolo te tobandi komona makambo wana oyo tolingaka te kosalema eza ba antivaleur ndenge babengi na lokota ya français yango tolobi te toyebisa nanu mokonzi bayebisi ye kamati yango lokola eza pamba ye akoki kozwa to kozwa te bavi na bino etali bino tolobi totika boye eloko etali mboka mobimba biso tobombaka te tolobaka polele naza moko parmi bato tozalaki kosolola malamu na ndeko oyo wana kasi bizaleli na ye tocomprendre te d'abord coordonnateur ye akamati aza na ba assistant aza na secrétaire mais mpona kokende koretire mbongo na trésor public ye na luando bakei mokolo mbongo ezozonga moto ya trésorerie azozela bapesi ye akonte bakomi na papier lobi nango ekomi topesaki yo monte te oyo opesaki nga yango nde bokeseni wana epesaki batali $14,000 eza kozanga batuni botala bien esika boyaki comptable de l'état toboni eleki mwa mikolo baye koyela nga situation yo moto oza auditeur tala makambo nalandi po eza na trésorerie natali nakanisaki mwa mobulu na comptabilité eloko te nde bayebisi ngai oyo tozwaki yango oyo tozosalela oyo ekotaki awa te ekoti nango te mekoti te ndenge nini mutuna totunaki na rapport topesi mokonzi oyo wana différence wana elakisi dépense
non justifié. Et c'est une justification nango et yebana. Ti lelo mutu après sa justification te to monika ka na mikolongo abungi na ye. Olivier Luando azali azo sala mesika mususu. C'est toujours dans le sillage de l'État. Ah, Madame Alpha aye, yepe kaka lolenge wana. Soki mokonzi aza kotambola ye aza pembeni. Au kanisa, hôtesse to secrétaire, mais aza chargé des ressources humaines. Et comme attend mususu makambo ya misolo bapesa ordre ye afuta kingandi mbongo isusu comme isusu epai na ye yango toza koloba ke non esengelaki ordre ezala me na mobulu wana eye kokoma bato oyo bazosombaka biloko ya matériel mpona mosala ya civisme routier. Ozomona bazotambolaka na mégaphone, batalo ya mégaphone, batalo ya mayi bazosomba, basardine oyo bazosomba, bakashine oyo ya bango talo likolo okende na maison awa okuti talo na se nde bamoni oyo différence ezali mbala nyonso baza kosomba soki otali différence eza kobima environ $1000. Wana ba papier ezali kolakisa makambo wana. Totalisi mokonzi boye ezotambola malamu te. Mokonzi oyo ajona ye wana tali makambo ya administration akani kopesa etumbu na groupe ya bato oyo basali makambo oyo. Mokonzi coordonnateur principal alobi pas question basala musala. C'est tout ça comme on a non ndenge wana makambo ezokende malamu te. Likambo na likambo esengeli kozala na mbano nango ezali oyo asalaki malamu bako féliciter ye, oyo asali mbeba bakopesa ye punition. Esengeli kosalema nde tina ya dénonciation oyo tozali kosala parce que mobulu ezangi koyebana te. Bato nyonso bayebi ke Songolo Pakala basali makambo boye. Makambo nyonso wana toti yango na kulutu ya musala wazali coordonnateur principal. Jacques Kangudia Mutambai, le coordonnateur principal. Toyebisi ye. Sika wa bato nyonso bazozila bamona punition epesama na oyo bazosala wana. Tango esalemi te mokolo ya yambo batutu bamoni ke ya ça ne va pas. Yango wana na mutuna moyo tuni soki ekosalema etumbu ekozala po oyo azali chargé ya administration yende atali makambo wana a analyser ba preuve alobi ke bato bazali na ndenge ya mibeko ya mboka na biso basengeli kozala na sanction. C'est ça le changement de mentalité. Et besi bitoste bitozo benda yangonde na modèle wana. Changement de mentalité ezali kobomba masimate que te eza kopi ya mokonzi to sala boyete makambo wana te. Mokonzi akokamba makambo na lolenge ya sentiment na ete. To sengeli kokamba makambo na ndenge ya mibeko ya mboka pe na ndenge pe ya kosepelisa Congo. C'est ça le changement de mentalité. Bajan CCM baza sikawa na ndenge ya kozela baza na attente. Batu ya mitema malamu bazali batu ya mitema mabepe baza na kate. Kasi eloko biso tozali kotia ekenge makasi ete soki eloko boye eleki na silence nombre ya bato ya mabe ekobakisama. Oyo akanisaki ke soki na sali boye ekozala
mabe bakopesa ngai etumbu amoni ke oyo basali bango rien oyebi ke érosion ekozala makasi nde tomonaka nde tomona depuis kala omoni ke lokola olobi naza korepresente baagent soki otali nga malamu j'ai des petits cheveux blancs donc naza moto ya yambo parmi un grand nombre. C'est pourquoi on a eu responsabilité que dans la il faut dénoncer. Les deux coordonnateurs, Bissié, côté réunion. Chose curieuse, quand on va à côté réunion, mon Kozalingi, moi si l'impliqué, à la peine à Kati. Le bin a été, ils ont la bonne côté. Bisonde tozana ordonnance. Tout solo là, ah bon, mais balobi ti esili mais hier akati alobi makambo ya sanction ekozala te nde toza kosala en sorte que ayeba ke ebonga wana afandi ezali po te asala lolenge ya lingi te ezali esika ya kosala lolenge ya lima. Quant aux preuves, la comptabilité est là. Les preuves sont au complet. Sinon, s'il vous plaît, abonnez-vous.